Mwasho ya bota yo, Peter Kazadi. Azala mwasi lokola ngai. Abomba na albumu 9 mois. Ndenge biso ba mama to bomba Moïse Katumbi. Peter Kazadi. Ozo yo kanga bien. Image oyo ekotambola na monde entier. Yo Peter Kazadi. Na batu na yo. Tango Moïse Katumbi azo loba mbisi. Nana yebite na Congo. Ozalaki wapi? Ozomela masanga. Ozomela na babar. Ozomela badiamba na ozolangwa. Lelo fungoli misu na yo na babia ya Moïse Katumbi. Keba na yo. Yo Peter Kazadi. Na yo keba na yo. Oyebi ke dossier mosusu awa tuzolobe la likambo esalema na Okatanga na ebité soki ozolanda na bokebi dossier ya Octavio contre Ecobank. Un huissier séquestré parce que azosala musala na ye. Toyoki mwasi na ya piqué crise ya kufaki, une information à vérifier, mais ça fait très mal quand même. Tango justice ezotambola, tozomona ba influence ezotalibanda, il faut pas voiler la face. Makambo wana nyonso nga na yebi dossier wana na bosolo pe bosimbo. Bako visager mutu te bako visager Moïse Katumbi. État des droits et état des comptes à rendre avec les gens. Si tu n'es pas dans le régime où il va le kilo pas problème. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. C'est pour te dire que si on a soutenir le régime où tu pas kilo pas problème. Si on a soutenir le régime où va pêcher avantage. Ce qui à l'époque à Kabila, ba tout puissant bazala qui va Némi, Achadali bazaki ba tout puissant. Lelo n'époque à lelo en continue mbo. Bakazadi peut pas combattre tout puissant. Oh. Ba mette Kazadi ba combattre tout puissant. Huissier, il y a justice. Bazako kangaye parce qu'alingi a quitté dossier. Na ko kangaye information pese za solo. Moi si a piqué crise à Koufi. A Koufa ki lobby. Donc huissier oyo. Huissier oyo alingi a exécuté nini loi na bosolo. Décision en justice. Décision en justice. Baji ba kangi ba tie na prison. Mettez Kazadi ce qu'il est là comme longue à dossier. Parce que ma grave dossier, si tu es tellement comme minéré, mettez Kazadi. Mais mettez Kazadi qui mette depuis Kalano. Pourquoi longue à dossier de Natanga Kabila? Régime, c'est comme ici, l'avocat n'y a pas de tribu moko. Il faut que le babamou va comme les tout puissants. Pour la moutalon de France, avocat moko, il y a tribu, il y a pas Kassaye. Il faut le dire. C'est mon keba. Justice à la cima, tata mokonzi ko la bi dossier, état de ça mokonzamboka, ndeko Flavie, elle Moïse azaki na nyosa ke point balwe makama entreprise te. Et comment ya kasiko? Parce qu'entreprise Moïse azaki on depuis kala. Ezaki depuis kala, azaki actionnaire depuis kala. Mais pourquoi azaki na nyosa créé? Likambo ezaki ne. Elle Moïse a pété ma position de comme que na élection de balingi. Régime des élite tribalisme na Congo. Bon faut bon. Kabila azaki na tribalisme ma 2%. Mais toi vigi 98% na régime. Ngai na cohésion diplomatie échoué. Totika flatterie. Option ezali ya bitumba. Option ezali ya bitumba. Na tant to komi. Ça c'est position dans nous qu'il faut là. Option ya bitumba. Alors il faut M23 ezalaka mouvement terroriste c'était. M23 ezali mouvement ya ezali groupe eza armée moko na kati ya Rwanda. Oyo Kagame asalango uniquement pour na kobundisa biso ko iba ba minera na biso. Bazalaka soutenu par ba américain, ba français, ba belge. Akokende pas négocier sur nini. Ako négocier na Rwanda si pour na monoko nini. Biso to tikela otiki moko ezali. Comment on va parler diplomatique quand même. Non, la diplomatie ya Kenya. Ya liboso na kosenga tata mokonzi kolo. Alongo la biso na kati ya CAC. Ma Mission TV, le miroir du monde. Na bandeko nyonso mbote na baimboka mbote na bakongomani mbote na bakongolais nyonso bozwi libako ya kolanda biso ezale sengo mingi po ete papa Sentinelle ayaka mikolo nyonso di lundi au vendredi pona kopesa bino bilei bana mboka po boyeba makambo ezali koleka na mboka na biso ezale sengo mingi lisusu po ete mokolelo tokobeta sete na situation ezali koleka na Okatanga bandeko balandi na yebi ete bino nyonso boyebi dossier Octavio contre Ecobank ezali kosala makelele. Qu'est-ce qui se passe exactement bandeko baladi tokolobela ngo na kati émission na biso curage ya baka niveau na secteur ya
ya société na commune ya Lemba ezali ya solo bilenge oyo basangani pona ko sala ete Kinshasa za la bopeto surtout commune na bango ya Lemba na quartier Masano kuna ba bilenge bazanga kité moko pe ko zala invité na biso na dossier du journée to lobaka ete awa to yambaka ba imboka nyoso oyo bazali na makanisi dossier ya Équateur to komitu na bandeko balandi. Qu'est-ce qui se passe après réhabilitation? Il y a ba député provinciaux na cour constitutionnelle bobiete kuna ba député bazalaki na cour de cassation cour de justice kuna ba député bazalaki na ba situation très compliquée bobiete bazalaki invalidé kasi cour auto ko réhabilité bango na nkati ya masolo ba kotanga kombo ya Gilwando ba kotanga kombo pe ya ndeko mosusu. Qu'est-ce qui se passe? Bobo Boloko azali gouverneur ya ville province ya Mbandaka ya solo kuna to komona bozangi koyokana to lobaki ete na mikoloko ya to pe na mokolelo to kobeta sete na makambo na soki ngongezali esenge bo ba ete na otali actualité politique ya mboka na biso gouvernement alobi ete ako négocier te na ba M23 to pe na ba paré na bango na ozali ko salema na est ya République démocratique du Congo parce que zali ba acte de désolation komona ba imboka population oyo bazali ba imboka na biso ba komona passe ya solo position gouvernement. Est-ce que bandeko ba yambi yango ndenge nini bolandaki appel à mokonza mboka surtout la jeunesse na otali unité pona o itali situation zali koleka na est ko seleka ndenge nini to moni na ngambo ba politique ya solo ba kotambola mona mboka ya Franck Diongo ya solo akutana pe na olenga koyi akutana kipe na mosali na nzambe monseigneur pona koloba ete ya solo na ngambo na bango ba kotala ndenge nini ba kosala makambo wana pezaki masolo betamaki na Fridolin Ambongo tolobaki ete na ngambo mosusu to monaki Martin Fayulu kotana mpe na olenga koyi to moni pe pour parler ezali ko continuer Joseph Kabila pe Longo akokutana na bandeko pona koluka kimia surtout soutien na otali FRDC esengeli unité ezala po ete ya solo likambo etali Congo to boy balkanisation to boy eteni ya Congo ekende kasi na ona Rwanda to bité kosuka soutien total ya papa Sentinelle na FRDC pezali kokoba pona koloba ete ya solo sengi to soutenir mapinga na biso po ete Congo elongwa na pasi ya désormais to kundolango boko na nango na PCV na canal 346 na bande ko bazuli bakwa kolanda biso peut-être en cours c'est bo ba ete to ali ko émettre désormais na bouquet canal plus na 346 wapi boko mesana kolanda masolo Yamboka invité na ngai ya mokolo ezali bongo Danou Kefula journaliste d'investigation société civile ndeko bakomesana mbote papa Sentinelle mbote na bakongomani banso bisika bazali kolanda biso mbote pe na bateknisio bazali na sima ya kamera kaka ndenga na loba na bito komesana. Est-ce que to mesani na nini na pasi to mesani na changement mutuna wana na loba ngo ja très capital parce que bref bato oyo bazana régime lelo mko bazaki pouvoir balobaki bazalaki na campagne na bango balobaki to mko bango bakokoma na pouvoir après avoir kosala 37 ans na opposition bakokomisa RDC Allemagne d'Afrique bakotia état major général na Est tokokoma ba millionnaire bref vie sociale ba kongomani eko changer mais na soda kosomba ndako na soda kosomba motuka meti lelo na kotuna est-ce que tokoma ba millionnaire est-ce que soda congolais na pose alia kaka chama est-ce que lelo yo état major général ekenda na Est est-ce que lelo to yebi ta installer tata mokonzi ekolo ndeko Tshilombo. Bref natuna kamutuna mutu amipesa biyano place ya zali. Voilà mwana mboka ezali sengo mingi yango ba itobeta masolo na o actualité politique ya mboto kota na dossier o ko sangisa biso na Okatanga Bunagana situation sécuritaire na Est bomoko ya baimboka unité ya bandeko po ete ya solo to sangana to soutenir FRDC na biso to longa etumbao na ngambo na yo ozali mopanzi sango makanisi na yo ezali ni Merci papa Sentinelle mavana kota wana na koma kotambola na ba papier parce que nazo le bela so mona ki na tango kalama ikimkibai na Daniel safa kotambola na ba papier parce que mboka ezalaki mabele lope ça continue bande ko ba bisinga ndeko Danou Kefula il faut ko dénoncer na za ko dénoncer likambo za ko likana sini kasangulu na lo barango que apana ipa de nikadi mapa bonjour na bonsoir nyose bimaka na monoko ni za lokuta denikadi mana sini ya kasangulu alongoli batu nyonso baza na sini o babanda même na sini yakala lele komiseni alongoli bango nyonso anti game pona kokocha bato na bango ya sika pe kocha bandeko ya ba député ya bosolo pe bosimbo eza collecteur ya muyibi ezali ko préparer tala même calendrier ya seni et cartographie ya seni Kasai eleka Katanga Mobimba grand Katanga na nombre d'électeurs Kasai ya koza 25% ya élection iye moko 25% etikala ko sala mawapi denika di mako mona biso bakoba
akomona biso bazoba. Est-ce qu'il y a un enrôlement c'est bandi apesi Kasai 25%. Apesi Katanga 21%. Est-ce que la Kosalma? Peut-être dans ma statistique, il y a bien qu'il y a pas de rendement. Peut-être la statistique, la monique na Kasai ba to sarola ki mingi koleka na Katanga. Auto bazo bato ba okima ba très elonga na Kasai po kenena na grand Katanga po na nzala. Lelo bato ba bota misi wapi? C'est pour te dire que na comme ça Denis Kadima akiba na bosono pe bosimbo. Na zui lisusu na veni Bukama limero nona numéro 190 Bukama na 790 na Wileri. Avelo kota winner. Bazali ko boma bana ya moto. Criminel ba kokoma na venu wana ba bomi mona moto ba botoli moto. Ça c'est la deuxième fois. Pas plus tard qu'avant-hier na dénoncer ki likambo wana. Bazaki mona moga moto ba yiba beti ma station ba botoli moto. Mona na chokufa hier. Na venu Bukama derrière winner na Wileri. Mais Ngobila Zali, ce qui n'a plus qu'une sécurité, n'a plus de province. Ils ont isolé, école Mokezawana, ça c'est la deuxième. École Mokezawana. Pain victoire, entre pain victoire. Mais la circulation est normale, la terrasse va pas. Nabutu, place où on est allé lié à crime. Ah bon? Je te dis, ça c'est la deuxième fois mon amota Koufana. Dans des notions qui ont, peine à Koyebi, c'est une compétence Yangobila. Na camarade je Mulumba goudé Dieu a incompétent dans la ville provinciale. Est-ce insécurité d'aller gouverneur tout peut d'aller commissaire provincial il y a la Kinshasa on doit assurer la sécurité provinciale Kinshasa la responsabilité incombe à Ngobila na Kasongo mais sécurité na le Ngobila na Kasongo ah oui Ngobila na Kasongo parce que na côté de ménage na lobio Ngobila je kokoso des Dieu ba incompétent bandeko ba kokoso c'est pour te dire que na bandeko dénoncer na quel isusu bandeko ba benginga ba lobinde ko danu ke fula lobela biso na commune Alemba na campus na livulu na Bazalemba bi kuluna inadmissible kuluna ezali partout bana kitambo ba yebisinga na veni mayenge c'est inadmissible kuluna ko sema na ebite major ya commune ya kitambo soki ndume musala neza nini soki to lobito bongo bougomès soki to bougomès ko to na ebite ya zala baba soki azala mwasi na yeba pe forme soki mwasi te mobile sexe azama mwasi boko mama a cause à l'incompétente boy il est incompétent dans le domaine nyonso travaux tous les ateliers jelo ba salela kibino kuna boni avancement après to landaka yo zo le kakolo ba ke maizalité courant izalité na banzi ba maizongi mais la travaux balabala si maizongi balabala ngesila mais to za na problème ezali ya ka niveau o ezana veni bandundu bakika ka niveau na batikela batu ba parcelle balongola badalme ba parcelle batu na kitambo batu bakoma pona bako basali ba pont ya mabaya pona okota na ndako sali pont koti siko ko veni oui ils en a venu quoi mutu ils en a venu inongo ils en a venu bandundu précisément on va travaux s'arrêter parce que ba travaux zongi mais bongo bunga ki yo bona bongo ba yibaki bongo zaki mais tango zongi olobité dans nous non yo zo ba zoda mabe olobaka tango pe moni chile je c'est bon misale zongi olobate okolo bate que non misale zongi bravo na ndeko chile basili sa musala basisi musala na ko yakol basili na résultat c'est pour dire que non naza ko dénoncer nazali pe ko dénoncer sur du cambo o ezali ya dossier za la CNSS ya famille Nzunga Mbanza oyo ba ko senga wana tisuko ba pesi bana na de compte final malgré dénonciation na ko senga actuel DGT de ko la cotis critique ça la remise de reprise de na ko senga na DG ko la cotis ye alandi la dossier ya Nzunga Mbanza oyo bana ni ba ko senga de compte final ba azala ka su directeur matriculé 09 63X bana ni ba ko senga bi dossier et pas ya su directeur Pemba o ya ko bloquer dossier pona ko su qui s'appelle na sengi na dossier sur Joseph Désiré Mobutu dossier na bango na papa et si la carte o ya ko senga lupangu na bango ya boulevard du 30 juillet oyo puisse mobile ministre incompétent azan connivence na ba libanais aboto na lupangu wana za njangola na fondation Laurent Désiré Kabila soit disant kalinga pesa ngona l'état congolais mais ali lokuta alinga pesa ngona un libanais oyo azo asamba na famille Mobutu longa ina premier degré ti na deuxième degré yango to ko senga na tata moko jikolo atia commission moko pona kolandela dossier wana et papa Sentinelle bande comment ba lobina lobela yo pe au côté la dossier na bango ezali ba jeune ou ba sala ka ba mbeto na 24 ba jeune ou ba sala ka mbeto na 24 côté ya PNMLS j'ai coco gouverneur incompétent ayi ko benga na bango
abengani bango alobi ke bakotia salité na place wana mais bakotia salité ba jeune ba gagner marché ya plus de 500 lu pour na basoda na biso basa ila bango bambeto mais place à kosala bango bambeto izate ba ibisi gouverneur aluki na bango place parce que ce qui l'état congolais a pensé ki bango marché amoni ke ba honorer ba engagement te ba botoli marché na pesa ba chinois plus de 49 jeunes na mbaki bango ne mission na ngai ba kofanda wapi alors que bango baboko na ba famille na bango basala ka nyonso kana musala bango bambeto wana est-ce que bambeto bango basala ka na 24 côté permanence et tia ka salité ko benga na bango za malamu mais pourquoi pas ko lukela bango place mususu pour basala musala bango alors que bazana marché parce que ceux qui basali musala bango te bana bango bako bika ndeni ngala mituni je kokona ngobila bako bibisa bila tata mokonjekolo oye si ebeba tata mokonjekolo bila na ye baby il faut tia bateau ba ya pona ko sauver bila na ye mais c'est comme si Dieu a jekoko nango bila na ville province ya Kinshasa ba ko benga na bateau est-ce que ba ko tuna bateau ba ko fanda na balabala po ba lingi to parce que musala ezalité parce que ngai na yebi ke soki mutanzana musala akote kate akofanda balabala te na sengi na jekoko ko benga les malamu est-ce que vous allez ko proposer bateau misala mususu oyo bateau ba boy po benga na bango na balabala na bosolo pe bosembo ye fala bande ko bela azaki na problème ya opération jekoko natanga kabila tumona ka bataka ima pa makila o soit disant pas qu'il y a une opération azaki na problème ya re ko maboni parce que jekoko comme au foule au moulin ko benga na bateau na balabala comme ennemi ya peuple congolais alors au lieu que na ko se rendre compte que bateau basala ke bila de continuer mbo échouer ils va collaborateur il faut changer ba na même occasion soka changer à côté na même occasion pe naza ko annoncer déjà bandeko yo na tango ya mwana mboka gouverneur à ville à Kinshasa André Kimbuta ba sinistré boyebi était na funa en face ya ancien toko ministère à sport 20 mai na ngambo wana terrain wana bona sendo bateka mituka et koma bilanga place wana simbo ba ete bato bazalaka bandako ezalaka to monaka opération oyo à l'époque colonel Kasengolelo général Kasongo exécutaka ba instruction gouverneur ko buka bandako wana ba kiza ba construction malamu te et kizaki concession basango lelo bandeko wana ko samba balongi arche de c'est Kinshasa 28 ans après ba victime basili kozonga papa sentinelle a fongoli miso système aliso oya ko meka su ko nyoko la population na mikona ngana ko dénoncer to boy trafic d'influence to boy ba obayaka na système o moninga na zande ko ya église catholique ezalaki bote lupango wana etikala ko za mobutu te ba seda yango te bato basambi ngaite ba keti na ba juridiction nyoso balongi pe na journal officiel na base arrêté nyoso zali wana et puis état des droits izokoba kokoba na bato mususu bazali kobunda pona koloba ete kawana to fongoli miso soki bato ba meki ko to ko dénoncer les sources po ete mokonza mboka sengai ba bato ba kolinga ete ka ndenge mona mboka danu kefula lobiawa izana bato ba ko travailler mabe pour un bilan ezala malamu te ya mokonza mboka na justice ba ko continuer ko tordre justice to ko dénoncer bango na ba kombo ba menoir nyonso ba kozala botika ba sinistré 28 ans après ba veuve bazali ba orphelin bazali wana ba zongi wana grâce à justice vraiment ba ndeko balandi na banzi qui cette fois-ci oya komeka akokuta na papa sentinelle pour na kotika tante chaque jour na obeta tour wana ne ba qu'est-ce qui se passe mwana mboka danu kefula oui otoninga mutuna par rapport ya kokuta na bakonzinde ba kokuta na pona likamita ligera est voilà na na kota de la dossier wana ba rencontre de salema bomoko unité autour ya soutien ya FRDC na base que danu kefula hormis ba clivage politique ya bandeko la muka bandeko ya union sacrée bandeko opposition mais pona ko soutenir FRDC et sengeli bomoko za la population tozala to bengana no bangunda pona yo position na munyango ndeni papa sentinelle ndeko chilombo ataki okutana na mbongo atazi failo atazi mbimba atazi moïse atazi katumbi atazi kameri atazi batu nyonso tuka ji peuple te awsa le lokote tout la soutien FRDC na lobi soka ji peuple te awsa le lokote peuple ndaza soda makasi ko likabatu nyonso c'est pour te dire que batango nyonso ya ko tambolaka to tambolaka o ya ko likabatu mais FRDC ne tout soutenir non mapinga mboka na tout za bomoko papa sentinelle est-ce que papa sentinelle vous m'avez posé la question laissez-moi le temps na kenda baidi nanga peuple congolais a soutenu ka Congo depuis kala même quand tu équipe nationale toujours pour la météo soutenir peuple congolais a soutenu la FARDC depuis kala problème mes amis bakonzi ya Congo ne ba soutenu ka na bisoté bakonzi ya Congo ne bazali mitema mabe parce que biso to soutenu ka même pour la kosambela mon so basengeka to sambela merci pour na FARDC tandi bato ba ya rappeler mais bakonzi ya Congo po batia makoki na basoda ne ba ko tia makoki te tu peux imaginer que tozana budget soit disant tozo comme na budget 14 milliards pour 6
mais bozolinga basodo basisa bitumba bopesa bango emiya wana bolingi Congo me bolingi Congo te bato balingi Congo te ezali bakonzi ya Congo mokolo tokozwa bakonzi ya malamu papa Sentinelle nakosi yo te mboka ekobonga sans problème omoni nga nalobaka ngo mokonzi ya Congo fa koma neti bon comme ça avant ça lelo kofata l'intérêt ya peuple lelo bakonzi bakokuta na Rwanda na Angola président Félix na Kagame na banani po basola sur évaluation ya makambo itaise na biso ngai na pekisa kindi kotilo mo nemse ka kende te akokende pa négocier sur nini ako négocier na Rwanda sur pona monoko nini biso to tikela otiki moko ezali le monde va parler diplomatique quand même non la diplomatie ya Kenya ayaki Renzo ayi bato ba luka Kenya mais bakobeta masolo Congo si longtemps Congo est absent et ça la raté de kodano kipola et sengela qui ne peut être masolo Congo de kobeta akoyoka bato ba ko bondela ye po luka Kenya ba linga ba ya bondela ba luka Kenya ce qui biso to bunda ki bitumba to likipa ki bunda gana to kanga ta commune moko ya Rwanda to ba ya bondela de biso to na pocha famille est-ce qui meza na bitumba na bibe oui qui pesa la diplomatie ngai na ko biso diplomatie échoué si la diplomatie avait payé mais na bosolo pe bosse modé na ko ebisa yo to lingaki ba minduki na biso nge avion nge kangama na likolo te pas ve kangama likolo ambuta yesem na likolo minduki zongi c'est ça la diplomatie ceux qui tozaki na diplomatie malam balinga ba côté la biso ba pays nyonso la Belgique la France l'Allemagne les États-Unis mais pour nani ba ko côté ba kasima Rwanda c'est parce que la diplomatie na biso futide to tika flatterie ba option za ya bitumba option za ya bitumba na tant to commis ça c'est position dans nous qu'il faut là ya bitumba alors il faut soutenir les FARDC ça là qui négocie je soutiens na za ko soutenir FARDC mais na mais bon moko autour na lobité na senginde ba pesa ba soudan na biso makoki na sengi tata moko ça malukonde na non ça malukonde za baba bakate budget ko mati ya 14 millions précis apesi combien armée MIA zali muke. Au lieu de 300 millions, bah, on peut s'en armer 1 milliard. Quand même, il y a des avancées dans le gouvernement bah, warrior. Ceux qui ont bandé ko kabelanga $10, mais besoin d'angeza la raya $100. Muntu misa ya komo pesa nga $20 za muketi. Pour mes alliés à couper 300 millions 1 milliard. Na lobi eza mukie par rapport à Amena eza par rapport à Amena biso eza mukie par rapport à besoin ya Congo eza nango pona armée eza mukie. Toza na besoin soda congolais za salaire combien? Soda suka zaka si je me trompe pas c'est $110. C'est 221 000 francs congolais. Alors que ton communauté apoyo, il faut Moussala se dire comme on a valé. Dès Kabila comme ça, Moussala va député, Félix va comme ça, Moussala va se donner à valé. Après ça, soda à Souka, à ta salaire à $1000. T'es comme ça la nini. Yo quand tu soda à Souka comme ça $1000, bah j'ai une union sur ma banque de Basoda. Yo quand tu vas combien de bateaux, n'a rien à proposition. Ouais. Il y a liboso na kosenga tata mo konjikolo. Alongo la biso na katsa CAC. Ils ont fait ça sur le côté. Ah, n'année ko ya année scolaire, il faut pas changer façon éducative na biso. Donc quand on ça suba na biso na français té, na anglais té, parce que ba ngi biso té. To kata relation biso na batwana. Ba ko tsaku ya armée na kati ya beko na biso. Na ba tene mo na ko ta classe fa ba ndeni akomanye munduki. Il faut to changer système. Moi na nyonso a Congo fa ba ndeni akomanye munduki. Parce que ceux qui ba soda na biso esimbité, biso pepe to kokota. Ba kena est le quoi c'est un problème. Ba pèse autorisation ya arme na famille nyoso. Oh. Je te dis, famille nyoso pas na minduki. Ceux qui peuple soda ko bunda peuple pas na sima. Parce que les gens faut bon s'arrêter que bisona Rwanda. Rwanda ba M23 za la mouvement terroriste était. M23 za li mouvement ya ezali groupe eza armée moko na kati ya Rwanda. Oyo Kagame asala ngo uniquement pour na kobundisa biso ko iba ba minera na biso. Ba za la soutenir par ba américain ba français ba belge. Pour ne pas bundisa biso ba yiba minere na biso. Alors biso lobby tokoza na guerre ya Zamba, tokoza na guerre ya Mai. Il faut armer la biso za makasi. Il faut peuple congolais na biso poye moko peuple fongola biso. Parce que les seuls valeurs tokoza na ngo lobby et ça soki to na armer ya makasi. Soki peuple fongola biso. Peuple congolais atika la distraction. Batika ba conseil à pamba pamba zangu tuli makolo. Batika ko marcher parce que na Rwanda peut pas to marcher. Batika ko samba. Concert à stade. Oui, yo zangu tuli makolo. Oh, fallait abeti faire azobeta, héritier azobeta. Yeso mona fallait place à marcha. Yeso mona place héritier à marcha pour namboka. On les a pas aventure. On les a pas aventure. Biso oyo, on les a pas aventure. Biso oyo tozali tolobelaka tolekaka na TV pour na peuple. Il faut to sensibiliser peuple na biso. Donc il n'a pas concert. Donc on sani. Na linga mona fallait na faire héritier na woga na jimi ba marcher pour namboka. Bazabe ba ndelo. Ah, non, misembe o ba obeta na batambola. Batambola pe pour namboka. Ndeta uche mona ba parti ba passer avec sco. On va au marché samedi. Va passer avec escroc.
Oui, il y a pas passé, il y a Besco, Nzamba Zakati na bangote. Oh, ndeni, tout le monde l'église de Noir, Batamboli, tout le monde. Va passer à Nyon sur Batamboli. Nazana unité de mesure, va passer à Nyon sur Batambila qui va dans Nzambité. Attends, mon côté. Baza Besco. Yo bindeni. Va passer avec qui de réveil na Congo, Baza Besco. Le Batamboli à l'Okuta. Le Batamboli à l'Okuta. Batamboli pour le peuple. C'est pour te dire qu'il faut tout changer façon d'habiter. Il y a Kotambola, papa Santine. Va permettre que non. Ba coach à coup, il y a armée, il y a commandé ba armée, na kati ya bana na biso. Toyeba parce que ce que simité, biso peuple to kozananzela. Peut-être tata mokonjoko lo acha makoki na kati ya armée na biso, papa Santine. Atika négociation bouti ne le côté. Nekazo ke na Angola wana. Akobe bisation komeni na yo 40 guillemets, c'est 2 millions. 2 millions na pona akocha ngo kate na armée. Tata mokonjoko la rapongi. Ala la rapongi. Non mboka da kifula. Aluka moyen. Merci beaucoup. Amen. Alors, Tozo kena lombango na bangunga na biso ne tozo kabola. Oyebi ke dossier mosusu awa tozo la likambo esalema na Okatanga na ebité soki ozolanda na bokebi dossier ya Octavio contre Ecobank. Un huissier séquestré parce que azo sala musala na ye. Toyoki mwasi na ya piqué crise akufaki. Une information à vérifier, mais ça fait très mal quand même. Tant que justice ces autres tambola, tous au monde a influence ces autres talibanda pour être bakota et que les loyaux ont raison et tout lundi na mikila poto dengene ba pesi raison la société Octavia ba katili kambona mais tant que vous na Congo zo mamuso qui ne fait que alors on ne comprend plus rien alors dans nous que fou la journaliste d'investigation vous ana likanisi ya eloko zali koleka ya moto le kanabelema to kapé population ngazoloba. Papa Santine, na bosolo pe bosembo na koyebisa yo que eza kosala pasi na makambo eza koleka na Congo. Engi na loba état de droit ezate batu batiakanga tembe. État de droit ezali mais quelque part ezate. État de droit ezate. Oh bande ko afuna ba réhabiliter bango la justice. Donc le ba ki ba état de droit ezate, état de compte à rendre avec les gens. Si tu n'es pas dans le régime où il va le kilo ba problème. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. C'est pour te dire que si vous avez soutenir le régime au thé, il n'y a pas de problème. Si vous avez soutenir le régime, il n'y a pas d'avantage. Ce qui à l'époque à Kabila, tout puissant, Bazalaki, Némi, Achadari, Bazalaki, tout puissant, les lois n'époque à l'élo, on continue, Bakaza dit peu, Bakomba tout puissant. Oh. Bamete Kaza dit Bakomba tout puissant. Il ne faut pas voiler la face. Makambo wana nyonso ngana yebi dossier wana na bosolo pe bosembo. Bako visager mutuke, bako visager Moïse Katumbi. Ezali nde Moïse Katumbi de bango bako visager. Na bosolo pe bosembo za Moïse Katumbi. Tant que comme Moïse Katumbi azali candidat. Tant que Moïse Katumbi azali candidat. Ndenge nini bandeko ya régime oyo. Lokola bango balingi contradiction te. Bango balingi bato bazana bango. Balingi bako tia bakana Moïse Katumbi. Meke Kazadi azali ko instrumentaliser justice. C'est lo ba jeune ya Katanga. Oh. Oui. Betana biloko. Meke Kazadi azali ko instrumentaliser justice. C'est lo ba jeune ya Katanga. Pona dossier o ezali ya Octavia. Nazali ko ebiso na boselo pe bosimbo. Ezali na français moko comme on Pascal Beveragi. Pascal Beveragi. Pascal Beveragi wana azalaki travailler à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi yana ye abande ko sala pa na ye. Moïse Katumbi akimi na exil na régime abande ko ya Kabila ba créer mo ba dossier pour pas monter l'entreprise à Moïse Katumbi. Ezali ante ba ko visager de Moïse Katumbi. Il faut être clair pourquoi les gens ba ko banga. Régime on est ko sala et comme ko sala chasse salom na Moïse Katumbi pour azali candidat. Ngala lo bana mosolo pe bosimo. Ngai na banga kate. Ngala lo baka. Ngai. Chiko yango na bakei Moïse Katumbi asamba l'époque ya Ndeko Kabila. Asamba awana Pascal Beveragi. Français wana longai. Pascal Beveragi a kenda na appel na mboka na bango na France pour la dossier wana uta. Moïse Katumbi alonga ye. Moïse Katumbi a na union sacrée, bataillon sacré batu dossier ba pesa Moïse Katumbi batana se. Moïse Katumbi comme mona que peuple congolais ko se retrouver te. Abimi na union sacrée. Bango le ko ba récupérer ba député na ye ba député, il faut ba récupérer ba entreprise na ye. Ndeba kei Koluka Pascal Beveragi oyo pour aya osamba lisusu na Moïse Katumbi pour alonga Moïse Katumbi pour azwa entreprise Octavia. Nyonso ala pour kaka conclure Moïse Katumbi alors que baposa ni que entreprise wana bakatangende bato basalaka. Peuple nde kandi azalaka. Yango peuple asiliki. Peuple wana zala sima ba travailler nde basiliki.
balobi te. Alors entre guillemets balobi celui qui est montaza na manœuvre ya dossier wana ils allaient mettre Kazadi. Maintenant la mituni mettre Kazadi ceux qui est là comme longa ba dossier parce que ba grand dossier nyonso si tu es tellement comme minéré mettre Kazadi. Mais mettre Kazadi azaki mettre depuis kala non. Pourquoi longa ba dossier de natanga Kabila? Régime c'est comme ici bavocat nyonso bazali na tibi moko il faut que le babangu ba comme les tout puissants. Pour la mutalongo France avocat moko ya tibi ya ba kasaye faut le dire. On a tribalisme était régime on dit tribalisme na Congo. Bon Kabila zaki na tribalisme ma 2%. Mais toi Vigi 98% na régime. On connaît des grands personnages avocat ya minene au peut bazala ki bakasa. Beaucoup pour ne pas citer. Au peut bazala ki proche à Etienne. Non. Toyeba bazala belé c'est que ça li choix un avocat moko. C'est comme mabe. Toyeba ba soda ya makasi. Bazaki ba bato Équateur. Ba Équatorien. Toyeba ba grand commerçant. Bazaka baluba. Ko baluba bazaka makasi na commerce na église na ba pasteur. Tala ba pasteur nyonso oya ya Kinshasa e belé ba baluba. Nous avons problème baluba ya pasteur. Na le solo makamba kela so ba bataba nundu il faut pas voiler la face on se comprend mais les loyo batamayele bakomi bato bande kwa Kasai na domaine nyoso na nomination kwa kata so bango kazo na bangoni bongo soki batangi ka na régime ba ne batanga te siko bango batangi biso nde batu bakolo msusu nde baza bakomba batanga te osoma na régime biloko baila biso siko yo meke Kazadi nde ba kofunda ye ngai te beleme ezali ke yende mutu azali instrumentaliser justice alors kaka tata mokonjikolo yango na sengi na tata mokonjikolo ba collaborateur na yende batu ba ko bebisa bila na yo aussi e bebi bila tata mokonjikolo aussi e beba siko il faut ça ba bien pour ba sauver quand même bila il faut changer entourage changer classe politique batu ba ko kosa ba conseiller ba ministre justice ala sima tata mokonjikolo yebi dossier eta dossier mokonjamboka tala kutu ndeko na ngai na bosolo pe bosembo huissier ya justice baza ko kanga parce que alingi azekite dossier na ko kanga information pese za solo moi si appliquer crise akufa ki lobby donc huissier oyo alingi a exécuter nini loi na bosolo décision de justice baji bakangi ba tie na prison na bosolo pe bosembo moi si pas plus tard qui ocho mona ko ba ocho kanga conseil ya ce qui papa mo azali na conseil ya discipline ya IDPS kapa telemela ki makambo ya secrétaire général ba mais la Jekobeya kebisa ki kabuya Jekobeya félicitations parce que Jekobeya lobby trop c'est trop na IDPS to ko admettre wana te mutu apesi point de vue na ye c'est ça les grands problèmes et comme les problèmes Jekobeya je félicite c'est pour te dire parce que Jekobeya na landaka de près wana zali mutu to ebani force du progrès les amis les autres en tout cas ils étaient pas d'accord to monaki même après ba nomination bande ko yo ba tambola ki ba jeune ya IDPS o ba ki ba sepela quitter na ba nomination et bimaki récemment donc tout le monde qui alors voilà ba s'exprimer qui IDPS la boy so ba to sepela ba s'exprimer depuis qu'on a change c'est kuna za la bongo démocratie za la bongo ya te loka oui amen na ba parti politique mosusu na linga na ngai quand même CG ya parti wana te abete ba kuna zela kwa na CG ya IDPS na sepela mais au moins te abundi quand même pour la nomination je dois reconnaître que non n'a qu'à féliciter parce qu'elle a nommé quand même ma jeune. Par rapport au féliciter Fatih. Non, t'es fatigué. Fatigué. Mais ce qu'on félicite maintenant. N'a félicité CG, il y a IDPS. Pour proposer ma jeune. C'est quand même ma jeune. Mais mon Konzamboka a bimisi bango ma jeune. Mais ça dépendait de mon Konzamboka parce que Konzamboka m'a bimisi. Na lobby boy, ma nomination mais pour ordonnance c'est ça. Ordonnance c'est ça nango signer ordonnance. Ah bah tu n'es IDPS. Na lobby ordonnance. Na lobby même pas tu as IDPS. Pour ba comme ma mandataire. Na lobby bien que ba tu as IDPS. Bon ba jeune ngwa teka na IDPS bon partout etikali. Tala be ko tu mzidi. Baba ti batibal. Voilà toke na ngamba te toke na botolo maloba na botolo maloba na si ça pona dossier wana ozo na dossier voilà toke na ngamba réalisation to landa déclaration oyo ya ba jeune ya Katanga bandeko ya Katanga et bongo tokosukisa pe na mama oyo azalaki kotomboka na oyo azali kosalema TVZ radio te toujours dossier Octavia contre Ecobank to landa congolaise a touché le fond. Dans cette affaire, les récentes manœuvres du procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga pour empêcher un huissier de justice de constater l'action engagée par la société Octavio et NB Mining contre Ecobank relève d'un déni de justice flagrant.
En agissant sous la dictée de l'escroc et de son avocat, Maître Orphée Timbadi, le procureur général, a déshonoré Saror. Personne n'ignore que Maître Orphée Timbadi est en réalité le frère du gérant de MB Mining. Nous, la jeunesse du Grand Katanga, exprimons notre plus vive indignation face à l'instrumentalisation de la justice congolaise. Notre dégoût est d'autant plus fort que le prétoire katangais est devenu aujourd'hui une arène politique où les règles du jeu sont inspirées par les ennemis du Katanga. Nous refusons de laisser notre province devenir leur vache à lait. En remettant à cause l'autorité de la chose jugée et en érigeant le vol en droit, la justice congolaise vient d'aller un écran plus loin dans la forfaiture. Le scénario de la triste parodie de justice qui conduit à dépouiller un fils du Katanga de sa société a été écrit à Kinshasa. La mise en spectacle de la justice à laquelle se prêtent des magistrats véreux est une honte. Nous, jeunesse du Grand Katanga, nous dénonçons l'activisme politico-judiciaire de M. Peter Kazadi qui range les Congolais qui défendent leurs droits parmi les opposants politiques. Puisqu'il en est ainsi, nous appelons tous les Katangais à défendre leurs droits. Que tous ceux qui veulent en découdre avec une fille ou un fils du Katanga pour lui arracher ses biens, sachent qu'ils nous trouveront devant eux. Nous, la jeunesse du Grand Katanga, nous dresserons toujours contre tous les manipulateurs, les faux avocats et les corrompus qui vendent leur honneur pour couvrir les agissements des escrocs et des bandits pour s'en prendre aux intérêts des enfants du Katanga. Trop, c'est trop. Le printemps katangais est pour bientôt. À bon attendeur, salut. Voilà, Bandeko Balandi, dossier Octavia contre Ecobank. Tokosuka wapi. Mwana mboka danu kifola. Papa Sentinelle, c'est le baksusi na ngala le belanga na peuple ponga na zana peuple. Ezala ngo dossier Octavia contre Ecobank, c'est un dossier régime contre Katumbi. Oh, je te dis bazo visager de Katumbi. Baby l'entreprise de Katumbi toke na élection faut ba vider Katumbi mbongo pour azala la capacité ya gosa la campagne. Il faut être clair. Nga le bagala boselo pe busimbo. Nga iso likambiza mabena temela bato bayobi bato bazakana ngata na bio o zakana ngo yibinga nina zaka. Nga temela ka mutu nyoso. Nga le bango na boselo pe busimbo faut le ba vérité. Non, Moïse Katumbi ezalinde bazo lukande ba fisimbo ba sisi Moïse. Baby l'entreprise ni za ya Moïse. Tu peux imaginer que Papa Sentinelle na ebisio que Moïse azalaki meso bango ba ko le ba Pascal Beveragi on a ça français asambana Katumbi awa Katumbi alonga ye bakenda na appel awa te na France na mboka na bango Katumbi alonga ye bazongi se entreprise le dossier on se go et rebondir parce que Katumbi a ça sacrété bonango la musu dossier mais balobi que non instrumentalisation de justice eza ko ute pas mettre Kazadi comme Kazadi c'est un avocat peut-être français ou un jeu comme avocat Kazadi na régime oyo kaka makambo etali donc c'est à dire tout moni affaire en la cour d'appel de Paris donne raison Moïse Katumbi face à Pascal Beveragi et ne contraste par deux arrêts rendus publics le 15 mai la cour d'appel de Paris a annulé la cession de 85% des actions de Necotrans Mining au profit de la société Pascal Beveragi à Octavia. Conséquence, Moïse Katumbi, à travers son épouse, père et devenir actionnaire de Necotrans Mining, propriétaire de l'ex-Mining Company of Katanga. Donc, c'est-à-dire Moïse Katumbi, même Kuna a gagné l'action, voilà. C'est pour te dire que le régime va ébiquer, on a des entreprises. Pendant qu'on diminue déjà Katumbi. Alors, maître Peter Kazadi, c'est un avocat, non? C'est un avocat, c'est un avocat. A commis avocat, ma casque na régime, si tu m'as kambetali mini. Baba mini kuna na Katanga. Yaza makasi, ya avocat neka kuna. Yo somoni a zo plaider. On défendre plus. On a défendre le peuple. Que sommes on défendre le peuple. Yaza la hakuna. Le col a moni que bangonde va commis régime va plus fort. Ba bosani que lobby ba shadari bazaki makasi. Lobby ba nemi bazaki makasi mais baki. Mais bango ba tika na régime inani. Ozo sala fier na Mathieu Cécilie.
Oh. Oui, mais match c'est Sili déjà. Donc tu as une année. Bango batikali na une année. Donc Bamoulani c'est Sili là. Mais oui, ce que bango je ça la fière. Alors que quand ça le tout. Bachader c'est Sili là. Bato ba mata ba kita. Donc Bachader était à Bango, était. Mais Mobutu na lo ba famille Mobutu ati. Ba lukani. Bari pelu pango na bango te. Ba Mobutu. Bango lela pona le pango la bango moko, bango lela. Ba bazo lela. E bela le pango na bango moko. Bango bango lelo. Oyo mete kaza tazana. OK musika to mona ibina mabenga na le pango. Ya Merci, bande ko famille Kabila. Zoé Kabila. Zoé Kabila va boire Libana. Merci. Et bon ko lobi pe ko tape ba pite pe ko boka bango Libana. Merci, na bosono pe. Soki mais bango ba ko boka soki wala. Soki fayulu nda ye wana. O fayulu na mona keka ilonga okanga. Ndeko Flavel. Moïse azaki na nyosa ke pani ba lobe makama entreprise te. Et comment ya gasiko? Parce que entreprise Moïse azaka on depuis kala. Ezaki depuis kala, azaki actionnaire depuis kala. Mais pourquoi azaki na nyosa sacré? Likambo ezaki de. Moïse a pété ma position de comment que la élection de baling. Ngai na zo tata mokonjokolo. Baza au mon état de droit na bisa kona Congo yete koya. Justice ouais comme na ngoza comme justice mo ya babona ne. Et comme justice ya ba chinois. Et où la kate. Peuple congolais se retrouvé. Bato balobi on les a peuple. Bato batangi wana batangi ba jeune wana. Ba jeune wana les a peuple. Baza ba jeune ya Katanga. Bangonde ba kene ma ponami. Ba kene élection. Bangonde ba kene ma ponami. Bangonde ba ko voter de Kotilombo. Aux assure que dans la derrière jeune ba combien de familles. Oye balia kapona entreprise wana. Soki oza ko bundisa par exemple Katumbi pour saler entreprise. Obunja Katumbi to bunja des peuples. Ba victime des ko ba victime des ali peuple. Ba famille ba za. C'est pour te dire que na bosono pe boshemo. Soki lelo ba bundisi Katumbi, le pe ba bunja de Kotilombo. Na ba bien pe ba super na régime. Pour pas voiler la face. Ngelo ko sanga pasi kaka wisi wana bakanga ki mwasi na ya oyo ndeko wisi ndeko pasi wisi de justice mama wana za so invité ndeko wisi de justice oyo alingi aizekite kaka arena na bosolo asalili ya zo ezekite kaka arena bokokangiye voilà merci beaucoup tolingi tozo ba mama mwasi na ye oyo akufi ndeko na famille wana voilà ya moto zo ba mama oyo tolingi tozo poto sukisa to kabona na ndeko dano kefula to beta dossier ya bandeko na biso pona curage à niveau na commune ya Lemba nazo rappeler susu likambo yo bandeko ya tout ça toujours katanga pour ne pas dire que bandeko yo bazo senga na papa Sentinelle basa ko se mobiliser ba déplacer papa Sentinelle aya alanda dossier à Trafigo babi papa Sentinelle temps ebelé au kolobate papa Sentinelle azaki na déplacement à Zongi bolobi papa Sentinelle ba information pesa ki toyokaki modernisation ya ba service ba ordinateur et continue à Trafigo mais yaka likambo toyebisaki yo ezali ya komona o ba kobisa yo certes monsieur ezali ya solo mais mosu ba kobombela yo yaka tozali ko se mobiliser ozali koya tozo futelo avion séjour na yo pour oyo tala de près makamba Trafigo papa Sentinelle même akoya tokolenge la programme na kopesa pe programme na koya comme ça ba biloko bobombi o sengé na palper botambusanga ba frontière nyoso na vivre ngo papa Sentinelle atiaka mai na monorote azali moto ayo kaka ngulu lito aliaka ngulu lito imoko te to liaka ngulu lito mibale tokoya équipe to kundona na ngambo na bino kasumbale sa kolandela biloko nyoso ndenge zali koleka Trafigo a sala musala mais eloko nyo sala te bolobaki ke botalisanga avec la preuve ya manzo zali koleka papa Sentinelle azali koya merci na bandeko yo ya population kaka ba jeune bilenge bandeko yo bazami na ngabo kuna babi papa Sentinelle sengelo ya na Katanga voilà papa plutôt na kasumbale ça pour vivre ma camus dali koleka kuna na kolozi nyo sona to koleka pour tout alors toleki na ngambo ya ba maman o pe ba ko tomboka comme ça tozonga na danu ke fula pesa mot de la fin na ye toka bona toki na ngambo réalisation mwasi ya bota yo Peter Kazadi azala mwasi lokola ngai abomba na albumu 9 mois ndenge biso ba mama to bomba Moïse Katumbi Peter Kazadi ozo yo kanga bien image oyo ekotambola na monde entier yo Peter Kazadi na batu na yo tango Moïse Katumbi azoloba mbisi nana yebi te na Congo ozalaki wapi ozomela masanga ozolala na babar ozomela badiamba na yo ozolangwa lelo fungoli misu na yo na babia ya Moïse Katumbi keba na yo Peter Kazadi na yo keba na yo Peter Kazadi azala mwasi lokola ngai abomba na albumu 9 mois ndenge biso ba mama to bomba Moïse Katumbi Peter Kazadi
ozolokanga bien image oyo ekotambola na monde entier yo Peter Kazadi na batu na yo tango Moïse Katumbi azoloba mbisi nana yebi te na Congo ozalaki wapi ozomela masanga ozolala na babara ozomela badiamba na yo ozolangwa lelo fungoli misu na yo na babia ya Moïse Katumbi keba na yo Peter Kazadi na keba na yo Ah, maman soki baleli et ça passe. Honorable Peter Kazadi. Soki ezali à solo. Ils a passé. So ba maman baza kolela baza victime. Ba bomba ona libomo. Kane ba bomba Moïse Katumbi. Weza maloba nanga tiza maloba na bango soki ezali vrai que ozali ko se mixer na kata dikambo yo. Tobo ça a été état des droits kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba Bundela. Na banzi ki soki moto za pembe na fachi alinga dérouter longwa na nzela même ba combattant ba odinga te parce que il dépasse sa idéologie, il dépasse sa état d'esprit, il dépasse donc quand le Etienne Tshisekedi azate mais ba Tshisekedi c'était bazali ba o baza épris de valeurs bazali na kata il dépasse so ba mso ngba bunga nzela ba te ba mso ba ko pas défendre kaka vision kondo Etienne Tshisekedi Jeko be yana pesi mbote pona sepela kitango recadrer ki kabuya mwana mboka tokomi na suka mot de la fin papa Sentinelle merci na tout dans nao je crois que ceux qui makambo ba maman ba le beza les contre na obiso beto lobby bande ko aya azana doit pesa doit des réponses na il va pesa biso benga biso apesa biso information bon ce que ça vrai ou faux na lia kango le to monter so Peter Kazadi amoni ke oyo zolo ba na komoni za yangote droit de réponse reconnu en déjà 48 heures à partir ya lelo lobby o so ki après oye papa Sentinelle la lobby azana tante c'est kazana tante na poso le peuple c'est monga le belanga nga peuple nga delo na zo telimela kaka ezali ce n'est pas que quand quelqu'un dit qu'il est candidat beaucoup gagner match te que baninga équipe muso pesi bango ba joueur rouge bozo éliminer baninga oh match to gagner ba joueur batikali rouge oh ba pesi mokwege ba pesa mokwege rouge ba pesa Katumbi rouge ba pesa Kabila rouge ba pesa Fayulu rouge c'est comme ça l'élection na banane c'est pour te dire que ba komi ko éliminer ba to malembe bato baza ba candidat non ce que le ça ngala mituni question pourquoi batika ki entreprise depuis kala ya Katumbi elelo eye comme na bosolo pe bosimbo maître de ceux bandeko ya katanga ba ko tanga kombola solo pe bosembo siko yebite ngai na lobela ka peuple ngala kotala derrière batwana combien de population bazana sima oyo bakoya kokoma komi na in na kisa combien de familles na kisa tatu zana zando mtaye atali zando kangami ande kotilo ba pese voir mtaye kotala rame nde kotilo siko batanga tange bakotala ba commande entreprise ba uza okangama chaque province bana makamu na bango biso kuna pe na mai ndombe na nyokie to kotala depuis to fanda projet à 100 jours yate ti les jeunes cotaté nyoso pe cotaté kuna to zakata na courante na maite tu est-ce que merci na bosolo pe bosembo bakozonga tata mokonzi kolo olobaka état de droit mais yo moko pe uti ngolobi ke justice ezana te kokoso tala misu batu belé ndenge bakosaki Kabila monde bakosaki Kabila yo rais tia fana mumemi maki ndepe bakoso béton balonda kanina na béton te mais yo za béton Congo eze bali batie béton dini c'est pour te dire que makamba Congo mela yo te merci Danou Kefula ya papa qui Tshisekedi merci même collaborateur no bako sala mabe telemela état du droit merci telemela parce que lobby pe yo ko za l'ancien président makambo esale balelo soki basali yango soki basala ta famille yango soki basala ta bana yo okolo bango te merci Danou Kefula, merci, journaliste d'investigation, confrère journaliste et assistant à CPLI, et qui sont mingi. Toleki na transition, Toyamba Bongo Joseph Boponja, ou le secrétaire général de l'association Fondation Fosabo, et l'ongo na yeto zobeta maso. Ah, papa Sentinelle, balobi, ata ba voté au salé le côté tokoloba. Yona ni potoloba te. Voilà. Tokei siko na commune ya Lemba tozalina ndeko Joseph Boponja secrétaire général ya Fondation Fosabo politologue de formation boyi malamu elenge. Merci beaucoup papa Sentinelle invitation au Pessingai na bande était
les autres côtés ça oyo ba jeune surtout ba politologue oyo mingi ba sisi na université Kinshasa oyo ba bandi déjà ko sala ko ngamona za déjà fruit ya moko ya colline inspiré bilenge bosangani bilenge bozali ko bunda bilenge bozali ko sangana pona assainissement ya ba commune na bino pona assainissement ya ville ya Kinshasa bilenge misala ezali te bilenge bazobeloka kosala te bilenge basisi kelasi est-ce que toki koloba ete na situation oyo tozali kovivre na mboka na biso avant tokota bino bilenge bozali ko se retrouver parce qu'on a promis à deux jeunes bakoma ba millionnaire na mboka oyo papa Sentinelle na banda liboso obeta c'était Nathalie qui est politologue donc idée oyo ya tirage à caniveau et assainissement auto salisi pardon on répond ngate balaka ki na bilenge bakoma millionnaire est-ce que bino bilenge ba politologue bosisi ça ba kelasi bozali est-ce que vous se retrouver 4 ans oyo déjà bomoni ba avancer zali to pe bomoni ça promet quand même yango na linga taille ça otuni question oyo ezongisi ezozonga mingi na domaine na classe na tangeli biso ba politologue surtout na mboka na biso pour être qualifié de bon politologue il faut cause un esprit koleka na TV ko ça ba débat politique au mingi de tozomona yango na prêcher autrement d'accord donc biso kaso batangisi biso eza ya gestion et ya cité c'est-à-dire ko gérer cité donc na gérer cité en finissant l'université de Kinshasa na sangisa ki bilenge ya veni na biso ya quartier na biso Masano ya liboso te monter moi bureau moi ya mukier to talisu na mboka to moni ba problème ya ba inondation auto observer un peu partout bambula so bandi donc bambula so les réseaux zinda hôtel de ville les autres zinda ba tozo mona keno ba commune les autres zinda ba avenue les autres zinda ba singa courant gauche à droite tout ça donc partout les autres zinda ya nga vanda ki bongote na sangisi bilenge to monter liboso moi bureau ya mukier to saleti ndeni to koki ko luka et que ça la veille na biso quartier na biso ezala épargner na makambo tozomona assainissement donc classe biso to tangi yangwana donc on a aussi de classe à université on créer nos activités on créer na yopé moi occupation aux alliés avantage à société oui to créer occupation ba message avantage à la société bien évidemment yango na otalisa ndeko Sentinelle mingi tozomona na mboka na biso soki mutu azosala ba débat politique ko critiquer négativement ba konza mboka yene bazobete maboko non mboka na biso tozana posa mamba bongo te mboka na biso tozana posa mutu nyonso tout atia mayele na ye po ete makambo ezala avancer donc na otoucher ba camarade musute na uti omona oyambi batu na kata na plateau na o mingi ko telemela ba action ya mokonza mboka ko telemela ba action ya ba konza mboka na voir même le président de la République yemoko sinon mboka na biso tozana posa mabongo te tozana posa oza o repérer problème proposer ba solution sala o ekoki na yo po ete biso to avancer donc elos ozanga batu mingi yango ngai non seulement ngai avec pour toza moi équipe mobimba oya bato ba sisi na université Kinshasa to sanganaka to pasaka pe na makamba bongo lelo ngai salisaki salongo na kire ba caniveau ya vena biso ya quartier na biso toza na makanisi ya kokende commune mobimba non seulement ngai na mikolego ya camarade oya na niveau akalamu ona zo pesa moto na koleka ndeko lobanga bokombo yepe akosaisa ya ye. Mais Kinshasa za munene ba quartier za munene sengebo ba ite Congo za munene déjà opération Kinbopeto singa ba moyen bino bozali bilenge bobandi ko lamuka et par rapport ya ba bosoto za na ville ya Kinshasa na ba commune na bino respective na ba quartier na bino respectif est-ce que banzi ke initiative wana yo soko zongo na Lemba na quartier Masano obinde ko mosusu kuna na Ngaba de ko mosusu akozala na Bandalungwa mais est-ce que bozali wana na ba initiative oui mais vous allez accompagner est-ce que vous allez l'accompagnement moko même ya mbongo te ko pesa bino ata ba pau ko pesa bino ata ba biloko boki ko salela misala est-ce que accompagnement ils allez to bino moko vous appelez na misala te vous allez boutique lazi ou kotanga alors boko ko gagner pari wana ndeni
ndeko Sentinelle na expérience on a outi au sala ya kirage à caniveau ya liboso na senga kina no adhésion populaire batu ba adhérer na makaniso ya mibale to komeli ba kondi entre autres le bourgmestre de la commune de Lemba to komeli coordonnateur ya Kinbo Peto o ya na niveau Lemba po ete to solliciter ba outil assainissement o ko permettre biso to dinaterase to kire ba caniveau na biso to sengi bango mbongo te to sengi bango kaka ba outil ya pamba oyo ko aider biso fort malheureusement commune ezo yebisa biso ke tozata na bêche morote donc commune eza na pa outil commune eza elote na zanga yide otuna bango bourgmestre na biso commune na Lemba Jean Tsaka Jean Tsaka wala mutu na Jean Tsaka tika c'est-à-dire Jean Tsaka yo yibi liboso hôtel de ville tobeta masolo na bino nazo encourager yo pire vie oyebi sunga bilenge te sunga assistant sunga ozana possibilité o sunga ngola motema sunga bilenge pour initiative wana iza malamu bango moko bazo s'attendre ne loko te pana ni pa ngobila ni pa kingani mais bazana initiative ya bango moko mais bazaka na besoin bilo rosel la misala mais izokota na kati ya bopeto na bino te ngobila poko sunga bango gouverneur Argentine ngobila bilenge baza très disponible bango moko volontairement ba ONG beleza la bozo ko subventionner bo pesa bango bala mususu pe osa misala ndenge mongo ngo ba timbe ba baza na volonté ba badide ko sala te veta ka dote pour accompagner bango donc tant to solliciter ba biloko ba répondre en côté et arrêter qui sentiment autozaki na côté ya ko sala moi quelque chose pour continuer na to continuer yango to mona ki ba volontaire à partir wana comprendre hier ezape na bateau na mboka na biso baza vraiment na posa to mona changement tant total ici na quartier qui est to sengi ba pa ba pesi biso te ba maman ba papa o ba na souci ya mboka ba pesi biso mo ba quelque chose ba 5000 pour être motivé et puis ndako na ndako bimisi mo pa unango tellement activité de quand makasi pour biler les TV za radio te ba maman bilenge donc mutu nyonso to kotaki pour être inondation eza ya ndako mutu mo te ba maman bilenge mutu nyonso ta simi pa pour être to kiré donc ezali eloko mo malamu auto sali na ngo to sali o ekoki na biso mais so mbule beti awa bo suka ndeni parce que ndenge bo bimisi bo to mona te ba camion ko ya mitu ko ya kolongo yango to kompe na période mbula bon to sala bo déboucher boye mbule beti tela ndenge za boye ale ezongi nango solution ce que et ça maki bongo te tant to kiré to longoli ba mabele nyo sotu na kati to luwaki ba bourette o ezaba ngamo na mizai mbongo na ngana bomba ngote na mizai mbongo to louer ba bourrette o to longola ka mabele wana ko bwaka ngo na esika bato bazana posa mabele ba milangi to tsango na ba sachet ndenge kintoka koma ko somba ngo bato bazaki na posa yo teka ngo bateka ki donc musa esami tellement kitoko makasi na bande de TV za radio te bino mo bozomona na yango na leki na itando ikena po ete ko senga soutien na ba konza mboka entre autres na osenga na ye moko le vice premier ministre le ministre de la fonction publique Jean Liao o Moussa Sala ezo mona ministre batu nyonso donc bano sala Liao soutenir bino ouais to bandi boso na ye po ye mo pas mona Lemba na senge po ye mo aza mona Lemba da action to sali to na moni makaste ya osenga les suprêmes les gouverneurs Argentine ngobia non ye mo déjà là azo mona que non bano bazana pour ça soutien ce qu'on a kimi et pas le vice-premier ministre Jean Liao pour être émo azamona Lemba et puis ba misala azo sala à niveau fonction publique ezomona donc patriotisme azanango ce ko abwa ke biso mo misu na Lemba na quartier Masano na avenue Chopo et ko sala biso bien et puis ko sala nga bien musa le gars tellement kitoko ba mama ba témoignant qui na bande TV za radio te voilà tozo interview maman kasi olobaki te boloki ba brouette boki ko boaka mabele place bantu za nango et puis bosala combien d'avenue avant tozo ba maman to sali projet to za na bosala combien d'avenue to za avenue moko na tomoni to eza quartier Mobimba avenue te me quartier Masano donc quartier Masano bosala misala eza ka niveau principal ka niveau bimina ba venir moko écoute na après et que ne boaka mana kalamu donc biso to kiré ka niveau wana donc ba venir belé o ebane ko dinda
est-ce que les jeunes sont boîte qui les pas, les jeunes sont comprennent qui, tu peux pas observer nous regarder ça là. Nous sommes pas ah mais les gars c'est les là, d'autres là on regarde ça va croiser mon beaucoup. Est-ce que aux autres qui t'ont sensibiliser bango peut ba yoki message là pour que bango peut pas ça là le quoi le lenge mo na bino. Oui. La hauteur le bango ne bande papa sentinelle. Politique publique et koki ko simbate ça l'adhésion populaire. Voilà. C'est-à-dire au koki ko élaborer ou cette politique publique et koki ko atteindre l'objectif dans côté ceux qui peuple ou cette population a adhéré. Donc réussite et ça les médias pour être battu ba adhéraki. Ngana maele ndambo na zui na université Kinshasa na classe ya sciences politiques na sangisi bilenge. To bandaki na ba réunion eza musalmo ya PTT et bandaki na ba réunion mike côté ya bango côté sa bango non o eza mboka na biso o eza veni na biso ta tozo dinda. Le président Kondo Etienne Tshisekedi ya Mulumba va kenda le bara prenez-vous en charge. Eza parmi ba parole on a tikala na on a tikana on a tembola na bito mise en charge. To kire a veni na biso po ete tozo mona ba to bango mo ba kisa ba brique terrasse secondo et comme ko kundama tout ça moi quelque chose. Répétition bah tu vas qui séduit bah comprendre que bah ça peine confiance à moi dans la banque. Ce n'est pas la première fois dans cette activité bon. Oh c'est la troisième fois. Merci. Voilà, toke na ngambo réalisation, na ngambo ya régie. Tolanda ba maman ndenge bazo pesa pe bazo lobela. Initiative oyo ya bilenge ya commune à Limba na quartier Masano. Tolanda. Be nazo pesa nzambe merci bana nanga. Na mwana oyo vraiment nzambe apambola ye makasi asangisi baleki na ye nyonso na quartier pona kosala salongo tolukaki nde bato bapesa mbongo me bango moko vraiment na volonté na bango bazwi baleki atalisi bango na conseil nzambe na lola apambola ye akende liboso na misala nyonso abanda kosalisa loboko na nzambe ezala kati na soki o ateminanga te moto asalaki organisation ya kosala terrasse me terrasse eza lembe ezalaki elemba bato ya mayele elembe ekoma ya bato ya bazoba ekoma ya bakuluna tala aveni copo tala lemba mobimba salite etondi milangi bachasse banyonso soki mwana mobali oyo te azwi organisation ya kozwa bagene azwi mbongo na ye propre abenga bagene baya kosala. Voilà, bolandi bilenge ba maman, excusez-moi pour la qualité à son, tu es obligé au kata. Voilà, na message ya ba maman, tout le monde maman lobby, tout le monde ba bilenge basi bazoloba, ba to ba ko illustrer ba image ba mona bazali koloba. Message na bango phare ezagini. Message na bango phare ezaki bazo pesa merci. Na moko na bango ya veni sa azuma kanisa bongo ya ko kire wa caniveau ya quartier na bango. Donc pour na ko zaepe épargner na maman tozomona inondation presque partout. Ezaki le moment ekoki ko le silence te. Ba maman na volonté na bango moko basingi ba caméra pour ete batalisa na mokili. Ceux na bato ko sunga. Ceux na bato ko tia maboko na commune na Lemba ba biso o tozali. Pour ete soutien ya mutu moko te, appui ya mutu moko te. Donc appui ya nzambe poto ko boya ngote na classe to tangi yango permettre biso to sala ngo. Autant to zolo bango bazomona ngo lokola impossible. Bazomona ngo aussi mate terrasse munene bo avenue munene bo obana ndenge nini ko suka ndenge nini. Donc peut-être na hôtel c'est na Congo to tangi sa ba to batangi sa ya solo. Classe ya solo ezali binomo bomoni résultat nango. Donc to kire ka niveau non seulement venir chopo to ka venir Toana, to ka venir Rokozizi, Ruzibazi, Tumba, Toana, bref quartier Masano ezaki kire. Mais musa les civilités tous en a projet et puis tous en a gouana ya ko sala ko bana super ti terminus. Mais bon ouais tous et puis déjà to élaborer du planning wana. Tous en a posana mais ba moyens limité. Na ya ko so planning ya Lemba Mobimba. Ya Lemba Mobimba. Est-ce que c'est un objectif objectif lobby député pour bandara bo kirage ba caniveau leader a kirage ba caniveau bandé to ko voter kaka hein c'est ça objectif biso dans l'art to do yanga côté population to ça biso ka makamba sénissement kaka ba ko voter biso to keneka je sais pas, c'est une question de curiosité. Objectif eza ke mboka na biso to koma petu ville Kinshasa et koma pas d'ambition politique.
Je suis un politologue. Ambition politique ezali. Ya on a lobby boy. Pour papa sentir peut profiter à fou là-haut. Ya on a lemba ba kolanda. Que ya on a lobby boy. À partir ba témoignage ya ba maman, ba ngomo bazo tindanga. Et puis ceux qui population etinga na moni moya ko boy exacté. Pour ba ngomo baza na confiance en moi. Non, je suis fier de vous, surtout les sangana bino ba politologue dans bozabano bozaba bilenge botangi na nchiki. Et puis vous savoir on est kamisala bobité toi saigner dans l'environnement to vandi et à la péto. En tout cas, je vous encourage. Et quelles sont les difficultés que beaucoup t'enango bozokuta nango pour un succès? Bon, bah difficulté on a tangi ça na tali ça qui matériel les alité. Ba matériel les alité et puis ba motivation européenne ça va gêner les alité. Oh mon alelo ba bandi bien et puis quelques zerbo ba il même changer pour les aller à ramuter pour ça là boulega ozoma lipa parce que mutonyo se faut aller na mutokina. Dans difficulté to joana ba utieza été ma motivation ezali mais pas comme tel pour na miser quelque chose dans la mais pas comme tel pour musala tozo o ba sali eza musala ya salité pe makasi tebi ville kotambola déjà bonanzela salité ba matériel bilamba rola tezate ba gants ezate donc vous travaillez dans des conditions vraiment très difficiles. Na souci mboka échanger na souci to mata. Merci beaucoup. Alors, Joseph Boponja, secrétaire général à Fossabo, politologue, mot de la fin, peut-être aussi par rapport à la fondation et puis par rapport aux activités Bozosala. Bon, mot de la fin, na bandé mission ça pour autant que pesa mambote na président na biso le président Boleli le président Satibos na pesa mbote Satibos na pesa mbote to kutana quelque part le même jour na autre voyage na komi to kutane to beti masolo. Mais akenda ki cimetière moko ko sala activité moko bien que ngana zala ki invité té magazine ki invité na boko beta li solo ngopona lobela ngote mais na pese mbote place ça to wana ya président Satibo c'est pour na rotal c'est sous Fossabo to za installation to za implantation ya base na biso boma euro za dimanche beaucoup na boma déjà délégation ko kende biso to rotikala donc message ya relancer ils a été ko senga na bakondi batala bato baza na volonté mboka avancer pour tozomona ngo muto ya discours ki jalelo mo konta mboka umela fachi beto les suprêmes jali ya umela non c'est bien boy okumisa pour mo konti ba kumisa ke mais eloko toza ngo moko eza mboka na biso échanger mboka ko changer na ba déclaration négativité auto sala énergie propager énergie positive pour être mona changement na mboka na biso to ba ko encourager ba ko na biso to ba ko pesa bango confiance exactement na ko décourager bango ne to ko observer changement non. Merci. Voilà bande ko balandi to komi pratiquement na suka émission na biso to lobaka yango dossier ya Équateur Bobo Boloko Bolumbu contre Guy Luando. Qu'est-ce qui se passe dans l'Équateur? D'ici vendredi, beaucoup allez éclairer la situation de l'Équateur. Merci Nabeno Batouzi Bako Nadebiso. Encore rediffusion ce soir à partir de 19h45. Beaucoup Nadebiso après les journaux à 19h, 19h30. Beaucoup émission Nabeno en toute intégralité. Dossier du jour, dossier Yalelo. Ils ont qui dossier conflit entre Octavia na Ecobank. Bolandi Binomoko développement nango et surtout pour na UC séquestré na Okatanga et ça là qui ne pas sur quoi a été moi si ya UC wana a Koufi. Droit de réponse est reconnu à tout le monde ceux qui ba o batana comme na bango maître Peter Kazadi et autres so sentir que makambazali en côté beaucoup ko ya couper sa version des faits na bino TV za radoté papa santé na journaliste amtuté à la journaliste ya peuple et à toujours à l'écoute ya peuple to kabwani awa to kutani na 19h30 na rediffusion pelobi na invité à Sika Bokozwa président Omar Oyo Azali à génération Kabila Boko Yambaye Boko Yokaye à Kolobela pe retour à Joseph Kabila ce qui consale ma ou pas mais pour na bango Joseph Kabila à Kozonga na 2023 TV Zali radoté Bozé la président Omar à Kopanza Teke. Ma mission TV, le miroir du monde.